Coucou la famille, bonjour ou bien bonsoir, c'est l'heure où ezo ya kokuta bino. En tout cas, tozozongisa kaka matondo na nzambe oyo akela likolo na se. Raison pour laquelle bandeko tozali kolakisa bino lelo tokosala eloko mosusu te, ezali kaka ndenge tolobaka mikate ya loso. Na mikate ya loso bino moko bokomona tozali na farine na biso yangoyo. Ndambo farine na biso totie na sani. Tozali na loso na biso pe yango bomoni. Tozali na maki na biso. Na tie maki mibale. Mais rien n'empêche koki pete obakisi na yo selo quantité oyo lingi. Toza na sukali na biso selo quantité ya biloko na yo. Oyo ezali seulement mai. Oyo ezali seulement sucre nini vanilla. Oyo biso nyonso yebi pona goût. Oyo ezali bongo milk na biso. Siko bandeko tozali ko banda na procédure ya biloko na biso. Bomoni to tshenzungu na biso na moto. Bongo na ko tshenzungu na biso na moto bandeko. Toko kamata seulement loso na biso bandeko bomoni. Yango yo mesure na tche yango na kati ya nzungu na ngai. Mbala moko na zwi miliki na ngai bandeko na tche. Bomoni na tche yango na kati ya nzungu na ngai. Alors na kosala siko ndenge nini. Bomoni miliki na ngai na tondisi oyo. Tandis que loso ezalaki ya kotonda te. Na kobakisa lisusu kamwa ndambu na tche. Ezalaki bongo katikati ya oyo na tche. Bandeko na zwi mai na ngai. Bomoni na tche mai na ngai lisusu mobimba na kati awa. Alors ndenge na tche yango boye bandeko na ngai. Na tiki yango boye loso oyo ekesala nini ebela. Me kobela na yango tokomona ke na koki kobelisa yango te ndenge to salaka. Kobela ya moko ndenge to lelaka bapundu madesu te. Oyo eza ya mikate. Kobela nango bokomona ekozala ekangama. Place ekangama ya moko te. Alors bandeko totiki yango nanu ebela. Bongo toko continuer makambo na biso après na finiki yango à suivre. Coucou la famille, tozo continuer toujours repas na biso. Bino moko bo wuti ko mona loso na biso ebeli bandeko na ngai. To tche yango très bien na sani. Loso na biso ebeli to tche yango na sani bandeko na ngai. Na sani oyo to tche tozo sala nini kaka. Tozali na biso ko mixe yango. Tozo mixe yango bandeko. Sukali na biso yango oyo awa. Na tche sukali na biso ezalaki awa. Sucre vanille na biso pe bandeko yango oyo pe to tche pe nyoso awa na kati. Siko bandeko tozo sala na biso kaka musala ya ko mixe. Bomoni tozo sala musala ya ko mixe. Yango tozo loba. Moi si fo zala na propriété na kati na yo. Moi si fo yeba musala. Bomoni na silisi. Me bo yeba ke nyonso tu ezali ya lutu te. Siko yo na lingi na passe na procédure ya loboko na ngai. Yango wana raison pour laquelle tozo loba moi si fa yeba kaka musala. Maboko na ngai yango bandeko. Eza na vernite eloko moko te. Alors na sokola ki yango très bien yango yo. Bomoni maboko na ngai yango yo. Elingi ko sala sikoyo finissage na oyo to lingi to sala. Bandeko yango yo. Oyo loso na ngai. Bomoni ndenge na sali. Na beti yango boy. Na zwi parti na nga na kangi yango. Babuli na yo okosala yango lolenge oyo yo moko o lingeleli babuli na yo. Soko lingi bandeko ezala minene okosala minene. O lingi ezala mike okosala pe mike lolenge yo lingi.
alors nazwi boule na ngai na tie yango pembeni nazwi lisusu mosusu siko oyo okosala yango na lutu te lutu ekosimba te ale yo sikoyo soki ozatala manzaka milai bandeko oyo ezobomba na basalite na kati okosala yango ndenge nini ekozala mobulu bomoni toujours nazolinga nga naotya na nga pembeni nazotya pembeni sikoyo eloko nini oyo nalingi nalakisa bino oyo tokosala eloko nini oyo nga nalingi nalakisa bino alors nazwi buli nanga oyo bomoni ndenge ezali buli oyo nazwi yango nakosala nini natie yango maki na biso nalakisaki bino bomoni musala nango nakotisi buli nanga na kati ya maki nazwi buli nanga lisusu yango oyo bandeko nanga bomoni nakoti yango na kati ya donc musala ekebando sala yango oyo nazwi buli nangai ezwi bien poussière l'air na longoli yango na farine na kotisi yango mbala moko na kati ya huile alors ezali ko bela yango bandeko oyo maki na ngai toujours farine na ngai na kotisi yango na kati ya farine na ngai o loso ya mikate bandeko loso ya mikate yango oyo tolakisi bino na tie yango toujours na kati ya farine na ngai donc procédure kaka yango oyo tolakisi bino donc etikali na bino bomona na bino kaka finissage bien la famille bomoni tozo continuer nini na biso kolamba na biso oyo ezali na mafuta yango oyo tozo longola sikoyo tozo tia na sani na biso yango bandeko bino moko bomoni tozo longola nyonso tu tozo tiaka na sani na biso ale bokomona kaka seulement finissage yango wana bandeko finissage na biso oyo sengeli bandeko na biso ba apprendre yango wana finissage na biso oyo babengi bongo loso mikate ya loso bandeko bomoni yango tout comme yango yo tokoki kofongola ngo boye bomoni yango mikate ya loso donc sempesa bandeko na ngai toza wana kaka pona kolakisa ba diversité ya babiloko na tango tofandi na biso surtout ba samedi dimanche po esala biso malamu makasi ba samedi dimanche bandeko na ngai ezalaka malamu mingi bosali eloko moko boliaka mwa kala bovandi na bino bozobeta masolo ezosala kitoko makasi bandeko mikate ya loso na biso yango oyo bino moko bomoni yango na sani bolia yango bandeko avec appétit donc repas oyo toali kodéduire yango na ba vrai abonné ba oyo nyonso tu balingaka Préparons-nous TV bango toali kodéduire repas oyo en tout cas ezalaki bongo ngai servante na bino mama Anne tokutani bongo mbala ya sima bye bye na bino merci beaucoup.